Les mineurs bazo fêter fêtu pour nanga eza délinquance juvénile. Eza pratiquement impossible d'un mineur ou d'une mineure pour fêter fêtu à Saint-Valentin. Normalement, eza fête appropriée aux mariés. Bana wana o ba bana miki o abenga mi mineur atika. O abenga mi parent ya parent. O eza sur likambo na bango te batika. Baza charge ya bana. Mbongo wana bakenda longa ambiance ya Saint-Valentin, bafutela bana classe, basombela bana ndunda. Ne peut vous avoir moi mutu no mo quelque part. Bon, mutu bon à vrai dire ngala za mutu te. Mais bato bazana bango bako fêter mais je pense bien que Saint-Valentin, les apôtres bato baza en couple donc ba marié. Bango ne vraiment bazana droit wana ya ko fêter moi fête. Ah. Bon, n'habitez ni na koloba mais pour les pour la ngala ebi nga ngote. Na wa se vante mais na ebi so nya ko la sani so la fête sani na eba pété. Yo dinga monte. Te nan te pour baba bi ka so ba mabato ba balati. Oh, ça va pas na ba mourete no. Pour ba mabato ba balati singa na sa na ngabolo fête la ngoni pe na ebi ngote. Et ça pour l'année le 5 décembre été. C'est Valentin pe na ebi ngote so sa rani na ebi ngo pété to rara c'est Valentin. La Bible pensa spirituellement pour na bato o ba sambela vraiment. Fête ana existaka te. Eza biloko moko mokili ba créer ngo ko créer. Pona nini? Po Satana pengwisa batu akoisa bana nzambe na mipepe moko o ezalaka te. Parce que to moni makambo o elekaka mukolo wana ya Saint-Valentin ezalaka pasi na mawa. Na bana 12 ans, na bana 13 ans. Donc ezalaka occasion moko oyo donc bana wana makambo basalaka ezalaka impossible. Nga Bonjour et bienvenue à tous nos abonnés de Kouly Média Télévision. Bonne fête de Saint-Valentin à tout le monde, à tous les amoureux, les amoureuses. Hein. Je vous aime tellement. Vous voyez, je suis en rouge. Hein. Mes ongles sont en rouge. Faites en gros, ça s'annonce comment? Parce qu'il y a trop de questions on se pose à la maison. Il y a des gens qui se disent est-ce que mineur peut passer un droit et en fêter fête à Saint-Valentin? Est-ce que fête-toi et apporte à une relation amoureuse na biso? Donc c'est posé tellement de questions na banda que on te bito sur la bateau bazala ranzela ngana ma ojale le jour à Saint-Valentin. Puis s'il y a, je te salue aussi depuis la maison Yaki Star mon Fuluki. Bonne fête de Saint-Valentin totamola vraiment nama weja tolanda to sur la bateau mondambu et ça là vraiment bien merci. Papa? Oui, bonjour. Na comment on a Myriam comment on a Gaël. Bonne fête de Saint-Valentin d'abord. Merci. Ok. Tous autres on a juste une question sur fête à Saint-Valentin. Na âge ni vraiment au ezaki muta oyiko banda ko fêter fête à Saint-Valentin. Bon, pour nous normalement fête ya lelo na âge que muta oyiko banda fêter fête so na âge où muta liquide à 18 ans. Ouais. Mais non, ce que vous avez dit, on a des mineurs là, ils fêter la fête à Saint-Valentin, ils sont habillés en rouge, noir, soit en rose, bleu, parce que comme on qui m'a bon, ça fait un cadeau, na ba statut, tout le monde a pas d'amitié, bah poster mi bali na ba. Bon. Tout le bani, t'as un niveau quand on était moqué dans vous d'ailleurs, bébé. Normalement, bah parents il faut pas regarder envers bano bana c'est à 18 ans. Et bien au monde moi qui a 18 ans de poster mi bali et ça bien vu que ba téléphone tout ça mikolo on est bébé sibana. Pour nga faut ba na rigueur côté wana. D'accord, merci. Nina tuna lisusu. Fête à Saint-Valentin et apporte à kanini na relation amoureuse. Bon na relation amoureuse et apporte à moi plus mon na question moi si non pénal nga pour journal et la journée moi et moi si à considérer un bal na il faut dans naï. Azana mbal na. Si ko cadeau et ça c'est important mon bal une fois ça moi si to batala balobani remise et reprise hein de vice versa on a pécieux pour pécieux. Bon normalement ça y mbala oyo pesa moi signer cadeau moi si pe na signe que non mbala na ngana vanda ni moi c'est mbala moi ça la bien que mbala mon non nazo ina eloko moi si na ngam taper singa moi si moi considération na bolimo. D'accord, merci beaucoup, bonne journée. Merci. Ok, merci. Téléphone les autres baby ça bana mike à 14 ans lelo na habité.
Alors, c'est l'homme habillé, l'homme est à jour et fond monter, au hasard, moi, sinon, au hasard, mon bal, so moi sinon, fêtez non, moi sinon, tout à l'heure, nous allons mon bal, non. Moi, on continue avec d'autres personnes. Merci. Bonjour, maman. Papa, comment on a dit? Comment nanga papa André. Ok, papa André, comment on a Myriam. Premièrement, bonne fête de Saint-Valentin. Ah, ok. Dans le bateau, posez-moi juste 2 ou 3 questions. Dans l'âge nino que non fête oyo, et ça fait à amoureux, il y a le 14 février. Fête oyo, il y a le février. Na ange il y a bisoté il y a bateau. Oyo aura conscience que non, le 14 février, ils ont fait à amoureux. Tozoaka yango na Bible. Tozoaka yango lisusu epa ya bakoko na biso nde bayebisaka biso. Yo siko bande ko fêter mon âge. Nga na banda ko fêter yango ka février le 14. Wana zaki na âge ni. Wana nazalaki soki na 18 ans. 18 ans. Siko esala ka ondeni ko mona banu bana se ya 18 ans ba fêter fête le 14 février. Wana ekomi ko salema parasatima. Po mwana akoki na âge wana te bakomi oyebisa ye mpona fete wana bazotia ye makanisi ya mabe wana bazosalela bango mabe. Siko mpona yo fete oyo ya Saint-Valentin e apportaka nini na bolingo? Po Saint-Valentin esepelisaka biso mpona makambo mosusu eteyaka biso nde tosepelaka yango. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, comment on a? Comment on a héritier Luboya? Ok papa. Na côté na bino tolinto sola. Est-ce que vous avez moi idée il y a Saint-Valentin, il y a histoire et puis Saint-Valentin zaki nani? Est-ce que na Saint-Valentin zaki pe na Valentine na? Bon, Saint-Valentin na onga na ebi azala missionnaire catholique. Alors, si a créé fête wana ba mourir veut dire azala pe na amoureux na e. Maintenant, tu as une question, mon réseau d'oranger, biso na âge ni moutaoui ko banda ko fêter fête oyo le 14 février. Bon, normalement fête oyo eza ya ba marié puisque eza fête te que ozalaka na moi chéri no ya libanda boke bobimi bosali makambo de n'importe quoi non plus. Eza fête ya ba marié, ba frères amoureux sont des mariés. OK. Je pense que mon a mineur, bano bazana ba 14 ans, 15 ans, ba fêter fête et ça il a yoni et le belayoni. Bon, tant dans mona ba mineur bazo fêter fête yo pour nanga eza délinquance juvénile. Eza pratiquement impossible d'un mineur ou d'une mineure qu'on fêter fête à Saint-Valentin. Normalement, eza fête appropriée aux mariés. D'après aussi qu'on fait tant de fêtes à moi apporter la rabisoni na ba révélation na biso. Bon, tout simplement eza rapport nanga fête oyo et apporter la biso kaka affection ba moi ba reconnaissance boyebi ya ke tozalaka tozali. Maman Bibiane. Maman Bibiane, tu es qu'à Kotuna parce que tu sais, le biba maman peut servir à Rabana bien. Tout le monde a quel lot, tous les 14 février, ça fait à Bamour. Tu me soucies, le baiser pour n'a pas marié, tout ça, le baiser pour n'a pas micro, le bazar de gens en couple. Ce que tu me tournes, n'a âge ni mouton qu'on fêtait fête à le 14 février. Merci pour le motuna. C'est volonté pour nous sous-souter. On a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 80 ans, équipe à l'issouter. Les gens n'ont pas micro, bah comment on fêter yango. Mais naza moboti esala nga passe pour moi na benga mi minera na droit ko fêter Saint-Valentin te mais le na koma ko kamwa bana nyonso ba koma na laisser aller ka lelo Saint-Valentin bilamba rouge pantalon noir ba ke ko fêter mais na ba oya biso ba kendaka te ba o ba ala libanda bango ba kendaka ya biso bazaka na ndako. Bana wana o ba bana miki o abenga mi mineur atika o abenga mi parent ya parent o ze sur likambo na bango te batika baza charge ya bana mbongo wana bakenda longa ambiance ya Saint-Valentin bafutela bana classe basombela bana ndunda. Bonjour papa. Bonjour. Boni papa. Bien Makas. Bon dimanche et puis bonne fête de Saint-Valentin. Pareil maman. Merci beaucoup. Comment on a Mariam et bon. Là comment on a Mohamed Mavinga. OK.
Mais tu es non justement quelques questions. Na âge ni muto ko banda ko fêter fête à Saint-Valentin. Bon, juste à l'année de fête à Saint-Valentin ça pour amoureux. Amoureux. Voilà. Pour te coûter un bon. Il se peut te rouler pour te coûter un. Est-ce que les autres rangés batumsu baza koloba est-ce que ba miner ba na 14 ans 15 ans ba ko fêter fête quoi? Bon moi dans moi évolué mutu na mutu ko sama na ndenge ne kale za yo mona mwana ya mineur na mobile na nzela za moi passe mais le autre comme on a vraiment retourné moi 16 ans je suis sorti quand jeune moi à 35 ans ou 40 ans et comment on normal oui bah tu on a un allé qui bien bah ça moi c'est normal c'est ça. D'après aussi quoi fête oh il y a ba amoureux les 14 et apportera ni une relation. Quand on est autour de Balbosut donc tu coûtes un donc tu roules on l'a ngoté tu vois ça ba. Bon, on a pas mouru, moi, le mot très important pour nous parce que ça date mot de fixé donc oh bazara importance non ba ibitina non ba fêter c'est ça. Conseil ni ko pesa la batonnions autour bazo fêter fête. Bonne fête. Bonne fête. Ouais. Conseil exact. Conseil exact parce que au Kanga Mutita il cambo ya ligne. OK, d'accord, merci beaucoup. Et voilà. Moi j'attends continuer. Monsieur Toé Awa, il y a bateau la carte de vœux, la fleur, mon rose. Tout le monde est-ce que vente est ça? Bonjour papa. Bonjour. Papa Maria Mule. Obi? Maria Mule. Pichen. OK, papa Pichen tout mon yo a aux autres que la biso ba carte na biso ba Saint-Valentin, mon ba fleur. Est-ce que vente est ça vraiment par rapport à ba fête les cas? Bon, vente vraiment exacte par rapport à ndenge zalaka liboso parce que bato belé vraiment préféré atina ne message na téléphone ndelo ko boma marché na biso ba carte de vœux yango. Ce que tolinga to na âge ni yo eza permis que bato banda âge ni yo eza permis pour muta banda fêter fête à Saint-Valentin. Âge eza permis. Mais là ils ont âge ceux qui ont muta comme manger automatiquement on veut déjà banda fêter Saint-Valentin. Pour mineur, il est pratiquement impossible pour la mineur. Comment on appelle la mineur? Bon, la mineur, ils appellent la mineur, ils ont un monde bien avant qu'on manger, il y a commandé déjà, comme ça déjà manger bien avant l'âge. D'accord, papa. Question, c'est ça que fait apporter une relation. Apporter une relation. En tout cas, il bâtira un plus. Un plus, le monde a amené Basi, la Sombi, à Skomeli, Mobali Nae, moi Maloba, moi bien, moi cadeau, moi fleur, et ça là, moi bien. Mais tu prends la biso Mibali, moi c'est ça, c'est la surprise à Bongo. En tout cas, n'est pas là, en tout cas, moi décret Bolingwe fait matin. C'est moi ça peut sur mais tout le monde va fi balinka balobi ba on va ko c'était comme balinde ba na droit en beaucoup plus c'est Valentin mi balinde ba pesara biso basi biso mi bali na journée de la femme d'être ça la rapport na bango. Ah OK, c'est Valentin ils ont rendu OK. C'est Valentin ça pour na basi ba pesara biso mi bali journée de la femme biso siko toujours une série bango. OK, d'accord, merci beaucoup. Bon dimanche. Merci. OK, merci beaucoup. Fête à cette année le 14 février. T'es nga fête à fête. Bon, ils ont pour un couple, ils ont un couple, ils ont un fait en réalité. Donc, ils ont pour un couple, babi ne peut pas avoir moi quelque part. Bon, Moutou, bon, à vrai dire, on a un Moutou. Mais, tout bazana on va fêter, mais je pense bien que Saint-Valentin, ils ont pour un couple, donc va marier. On est vraiment bazana droit à fêter, moi fête. Passer rapidement dans la génération, on va fêter, d'accord, surtout les mineurs. Ah, bon. Et là, vraiment, il y a grave, ça va mais batik attend. Va laisser espace et pas bateau, en couple vraiment légalement, va fêter fête. D'accord, merci. Je vous en prie. Prisca. Mariam. Tu veux juste te fête à Saint-Valentin, est-ce que fête à monter? Tu la fête à monter. Pour la bien monter. Comme ça, il y a une génération où on va fêter, question de cadeau, ça te dit quoi? Tant on a fêter. Ah,
bon nayebi te nini nakoloba mais mpona nga nayebi na nga ngo te nayokanga seva te me nayebi so ngaka kolakisa nini so zaka fetisa nini nayebaka pe te yo linga non te te nanu te mpo babikesaka so mpe ya bato babala ti ezaka mpona bamoure te no mpo ya bato babala esi ngai nasala nga boye fete lango ni mpe nayebi yango te eza bona nete ya 25 décembre te Saint Valentin mpe nayebi yango te sozalaka nini nayebi yango pe te tokaka Saint Valentin conseil nini okoki kopesa na bato bajeune fille okoro bateka o baa bamarie te parce que boyebiki ezaka mpona bamarie bon namoni esi conseil nakopesa bango te mpo bango nayebi te nini oyo bango basepela oyo basantaka na so bamona yango yaka feti nini bon nayebi te bamoni oyo basalaka mpo bafete bamoni bango bayebi mpo naata na conseil moko te eloko mo te nakoloba na bango mpo kaka azaka simple kaka boye bango oza mpe kaka lokwanga journée mpe eleki kaka ti defi balata kaka babima baplante batapage banini eya na sens te ok merci beaucoup yo mama nani nga mama Mélanie. ok mama Mélanie toninga toyeba fête à Saint-Valentin ezaka mpona bamarie to bajeune ka bacouple simple bon mpona ngai nga nasambelaka donc na bible mpenza spirituellement mpona bato oyo basambelaka vraiment fete wana existaka te eza biloko moko mokili bacreye yango kocreye mpona nini mpo satana apengwisa bato akweyisa bana nzambe na mipepe moko oyo ezalaka te parce que tomoni makambo oyo elekaka mokolo wana ya Saint Valentin ezalaka mpasi na mawa na bana 12 ans na bana 13 ans donc ezalaka occasion moko oyo donc bana wana makambo basalaka ezalaka impossible nga etake pare epesaka nga mawa parce que eza eloko moko oyo ezalaka nango na existence te conseil na kopesaka bato oyo basedonaka na feti wana eza na importance te eza nango na importance te eza nango na sens moko te eza kaka mipepe mabe kaka lokola diable akonza mokili oyo yango amemaka bato na bambonge wana ya basevana te epa na ngai selo ngai namona ezalaka nango na existence te de oyo nazali nango kaka koloba yango wana. Merci beaucoup maman. Ok, voilà. merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre baladeur. On a parlé avec le jeune. Plus pour moi, papa, jeune fille, parce que fait un pia, cambon, exacté, cadeau, exacté, bon, si ceux qui t'es. Ceux habitants, écoutez, ceux qui t'osent, la raison est belle, que la jeune fille va l'obiter, mais bon, yo qui n'est pas tout balobeli. Bon, qui n'est pas tout payer, donc. Moi, je n'ai rien à rajouter dedans. Je dis seulement bonne fête. Je souhaite seulement bonne fête de Saint-Valentin à tous nos abonnés de Kulu Media TV. Bon, balinga bolingwa. Balinga mon rouge boé. Netinga. Bonne fête de Saint-Valentin. Divine Okalou. Mais Vanessa, ma belle sœur aussi. Je te salue et je dis bonne fête de Saint-Valentin à tout le monde. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bye.